1608 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana manane sana. Shana manana mayana saka. All that man. Papa, maman, ndeko mwasi pe ndeko mobali, yo mutozali kometungisama na maladi ya VIH sida, goitre ya kingo, hépatite, prostate, talakisi, weza kopesa lobeko yango yoye na lobi S4, 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 kisi, eza kobikisa, yoka ba témoignage kasi koboko la maladie S4 ye pona kobikisa VIH sida, goitre ya kingo, hépatite na prostate yaka kozwa lobiko yoka ba témoignage yango yo. Deki nanga mazaki na maladie ba benga viruso ya sida. Azaki so tani bobite muto okufaka siko. Na landi docteur na nganza batindela kibiso bité. Na vanda kana poko na tala na ko docteur. Na landeli etina suka. Akoma kivume escalette lekla ngaye. Escalette moto ka muto okufa. Melelo tala. Azongi na kati ya ba donc na kati ya ba na bomoi. Donc goitre maintenant na kingo na ku gauche et maintenant esali presque 2 ans. On a commencé à être aussi la mère. Maman a la ba extrêmement à tambola qui ba côté bilou na zanga ba qui ko aussi la ba tous mais à essayer aussi la na pesa confiance. Malé S4 ndé na ndo mais na malé bene ko papola ni son ndo salela. Maman na zone sous na ko témoigner na o na moni vraiment. Et on a bengi bino boya o nyo so na malade S4 yangoyo eye pona kobikisa yo muto ume na maladi kovanda na ndako te yaka benga numéro na biso 084 24 02 957 bongo ozwa S4 obikisama na bokono eza kotungisa yo. Santeme mabiso ne bala chapa na bala mami wata. Film na biso yango ebandi première partie ya film na biso ya ngebu avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na selisaka yango yo film ya sika film ya liboso oyo tobandi na mbula oyo ya 2026 alors na profiter ko pesa ba merci pe ba meilleurs vœux na bino banso o bo accompagner kibiso 2025 mobimba merci na ba chaîne partenaire na biso merci pe na yo moto ata par rappel au bengaki olobaki Malebo to pesio merci na ba mama Brazzaville merci na Angola merci na fan zone de Malebo Movie Kinshasa bino pe bozé na France Belgique Espagne Londres Bruxelles na pesi bino merci yo poza na États-Unis Canada Brésil merci kasi yambala oyo tolobaki tokokwanza bango si bakoyambula si bakoganga kasi filma sika yango oyo ngebu kaka ndenge oza kotala pasteur aza kosala aza koprêche na balabala bato aza kotala eske oza kolanda ye wana ke na bayike na ye eske ekozala malamu na lobi na yebi te yango oyo ye o nini eske bakosambela to mpe bakosala nini wana bakosambela kaka ndenge ezalaka na baeklezia na biso tokendaka na sambo eske yo 2026 oyo okendaki veye ebele bokendaki baveye te bolalaki na bandako eske eza malamu bongo bakoyemba alors na profite mpona kopesa merci kopesa pe meilleur vœu na pasteur Timothée Mbwala ye azali pasteur exécutif kuna na église na biso ya Mangembo tamba zwa lokumu mbote na bino lisusu naza na posa juste que kopesa bino merci na bamembre na biso ya sika oyo baza awa topesa bino merci mpe tosouhaite bino la bienvenue na kombo ya baange bayamba bino ok olobi kombo ni nani
Nabi kombo na sika komi kombo asika komi ange. Kombo na sika yango wana. Kanga munoko. Yo zala kabilo balo babu kangana munoko na yo. Omona kabasa kitoko te kaka ba panika pamba. C'est pour ça que on souhaite la bienvenue. Bon mettez ma boko, c'est ça mala mubongo. Wana na ecclesia bayami mondi masika. Merci na prophète Guy Kasongo. C'est le coordonnateur en charge na domaine de prière na église Mangembo. Bote na yo mondete papi fala luyeye. Monsieur Christian Kasai. Bote na yo na bosanité akeba lobao. Merci pena yo mo total ki biso na 2025 mobimba 2026 angoyo tolobi malembe tukwendila kasi 2026 ba surprise ezali ebele ange boni yo se sentir à l'aise vous la bienvenue awa est-ce que vous payez la bienvenue sengeli oui tu es bien malamu vous ezali bota na yo c'est détendre c'est à l'aise vous ezali destin tu ezali bota moko wapi parki tout le monde est loté, chef. Attapé la semaine passée à mon anité. Ok, malamu. Ok, malamu. Merci. Nzambeo. Bonio, naza bien. On va kike, ma comment fallo banda, est-ce que banda ki yango? Tenons na bandi yango te. Mais pour nani? Naza bisa yo. Malamu na yo, surtout za na kafa sala. Nanda yango banda yango sala on pe malamu. Parce que pour comme tu malamu na vie, il faut tangaper malamu. Neti bato basala coiffure. Malamu na yo otanga nan otangi. Si mon côté pe na mama coiffure. Est-ce que vous comprenez nga? Oui, pasteur. Nazo so réussite bandara non na makamba lo sambo pe ya kotanga. Nazo ebisa yo. Wana je appelle nani ya bengi. Désolé. Namuni ba bengai awa. Ok, atape bongo. Apôtre Grégoire Makamazo banabiso awezake mutu nyoso singeli azala utile dans la société. Ezate kozwa excuse à n'importe comment pour koboya ko sala. Allô madame, bonjour. Ni nezoleka kuna na tongo lelo. Ni na malonge zakuna. Oya malonga yo kotindela ngai. Na ebite. Oza wapi? Nazana musala wapi? Nazana bayike. Maxwell. Wana zobenga ngo musala osala ki pasteur na zamba te pas vraiment te na koloba na yo pende lolenge nyonso nga na lingi pe lolenge onga la kosepela na ngo na soloba na yo te mama yango do benga en particulier te est-ce que on a zolo besoin na sensité te pas vraiment maman est-ce que on y zoloba maman naza désolé malamu naza na réunion na bandeko na yo ya mibali na pokwa lelo alors s'assurer que ozala awa mais maman nalobi kanga munoko na yo maman mais naza na ba rendez-vous kanga munoko na yo soki oyebi oza malamu mpo na yo malamu na yo oya lelo na ndako retard te koloba na nke loko te naza na posa koyoka ate loko moko te ya buzoba eutala munoko na yo oyebi komeka ngai te komika ta mokiete. Merci na prophétesse Bijou Mitonga, coordonnateur en charge na ba culte. Na sala ndingni yo. Na sa kandinga lobi. Le 14 février, Malebo Movie na Brazzaville. Yaka concert interprétation en live. N'est-ce pas ce feignant qu'on a na poto na lobby le 14 février tous les amoureux na beng sibino yako kamizika kitoko otala pe film kitoko mbala liboso salama na Brazzaville na lobby yaka allo bébé ni nyango eza ngai Grégory chéri na yo atape bongo ni nango za nango posa sikoyo yo benga ngaka soko za na posa eloko bébé eza bongo te o. Ok, problème était que quoi insister. Te maman nga tu ko benga nga sikoyo. Alobi ke esengi na zonga ndako. Baza na réunion mo kuna réunion familiale esengi na zala. Na pokwa lelo. Mais sikoyo. Naza na posa lisungi na yo. Naza ne loko moko te. Oyo koko permettre nga na komanda ko kuna. Mwesa to defisanga sunga nga iko ya muke kaka e osala nga bien. Grégory nazolo bana yo yango nga na yo Grégory.
Combien de temps makambo continuer pour que na continuer ko supporter yango? Et ça na sens te. Est-ce que mo na kamalamu nganga nyoso kaka ngana pesa kombo na soutenaka yo? Bébé, pourquoi zo zango bongo? Te, yo de sengilo pesa kanga falanga. L'inverse te. Bébé, isa nango loka malonga te. Isa kaka moi quelqu'un nera. Na kosongisela yo. Na so bondela yo ko maman. Yoka ngai bien Grégory. Na lobby 5000 naira, 2000 naira, ata 100 francs ya pamba, ata au pire na kopesa yo te. Malamu on tika buzo poto sala ka wana upesa vino valeur pour ko sala quelque chose pour buzoba o buzoba Kemi est-ce que comprendre Aza pasteur à salaka s'occuper ma prédication et soki penini wana groupe de prière na ye kasi na lobi tolanda première partie ngebu yango yo komanke yango te soki oratango na TV yaka na chaîne na YouTube na biso Malebo Movie TV ni nyango pasteur ni nyango mama nanga otiko benga ngai alobi ki faut mona nga lelo na kati ndako funa kuma ndako lelo réellement mais pourquoi te alobi asa na posa na ngai comme d'habitude. Ok, problème te. C'est que problème est zanini. Les kamango pezanini. Là, ça n'a besoin de bongo, falanga, mon solo. Ça n'a besoin de bongo. Ça n'a pas 5000 naira. Ça n'a le côté piaka. Le nazo biso depuis décembre où il frappait ma casse vraiment. 5000. Te, s'il te plaît. Ata 10 000. Te zana ta na sac nangai. Awa, na koloba boye. Et ça malamu na moi si. Soki mobali aza na processus ya makambo ya mosala to pe ya nini osungaka ye eza malamu parce que on ne sait jamais sikani tokolonaka zala lokola zamba mai nyose koyaka na mabele lonaka polobi nzete bota te na bien ndamu nasala ngo bundana nango kaka kombo pesi ngai abi 7000 naira te na sirika 5000 te bomba 2000 wana okoko kutana pe moto pine to boki to okipe po sa mai na nzela atambola bongo te. Merci nzamba pambola yo ekoki merci ekoki nango ba merci bele boni nango te ngai na kosombele loko moka malonga un jour na ko futu na bola moto sala ngai problème te tana lobi 18h le lobo kanga bakamnya sot to kutana lobi susu awa d'accord bobo sana te ngai na ibi makamna bino to kutana ndenka to yokani le 15 février j'allais dire le 14 février jour à Saint-Valentin Malebo Movie Saint-Valentin Brazzaville n'espace feignant na poto yozanga zela kalate tokoloba motu ya nyego senga ya koyoka musique ya malonga te nde makambo ya solo wezo leka na génération na biso lelo kaka boye te nasa na posa kopema ata potre yango pe bapema kati teni yango poko zokanga elongi boye yango mama bengisaki nga na réunion moko kuna na ndako alobi aza na posa komona ngai eza obligatoire fona koma mais okende ti ça mabete esenga la okende mama na zo bengisa yo te naibi mwasi wana nayebi nga mwana na ye abota na yebi ningi zalaka nayebi ye aza mtaba trouble te prophète ouais respecte ta famille na été te na zo lobaté que ça manque à respect envers ma famille non je ne dis pas ça et ça juste que maman na yebi tanga bengio c'est que il faut kende wana ai bien importance non pas pour ya kozabozala non na communauté wana c'est moi za la présence ata muta sala ki yo o sala lo ba pouvoir na ba guérison o zo sala kata communauté maman no mta pesa parce que ça na libumu na ye et azo benga ozo ngo budé ozo budé est-ce que ça rabongo te komi tung sa matin toko kena yo nini bomo na mama na ngai oui toko kena yo toza ensemble toza ba pauvre yo pauvre yo za prophète o pa mola biso to sunga biso to kinto na baboti na yo comme c'est sport na biso to ba esika ni wuti laka comme ça maman nous peut à comprendre que yo simba sport ya ba te belé ça ebisa yo te yo ko tozo betele masole belé toko kena yo ngana zo biso toko kena yo o lingo boya toke na yo nga na tika famille na ngai na kangama na yo soit disant na vocation oyo kinzamba ko sunga tala Abraham atika papa na bango donc tatani na mbula boni très jeune ti azala kama na muke bon Abraham saka na ashini tanga longa pa na bango 26 ans 22 ans 26 ans 22 ans na fait bisa yo
Autant à histoire à Bible bien té. Et histoire à Bible loba que Abraham longo na ndako tata ne 22 ans. Na so plutôt 22 ans. Des là to font la Bible. Et na lobi ekoki té ekoki ah bo fanda nanu. Ekoki. Tala. OK le comment maman na respecter o. Tani bozo bimso ba problème wa. Tani bozo swana. Ekoki. Tala. O za makamba Bible ça makamba ko ganga té. Ekoki. Abraham asala kana 75 ans longo na ndako tata na ye. 75 ans. On dit qu'il 26 ans. Il peut pas qu'il 22 ans. Bon, 22. On a ato bakisi ko kakakate. Sikoyo, tokende et puis tozonga. Faut tu trouble kuna tina ndaka tata na ngayo. Faut tu trouble tout. Merci. Merci na fan zone de Malebo Movie Brazzaville. Merci na fan zone de Malebo Movie Kinshasa, Angola pe, Bossaniote. Pour la sika ngoyo. Kala tuza pour répondre ba activité na biso ndenge to misana ba visite na ba orphelinat pe mbala oyo tokende ti ba homme de veillard so di penzamba sungi tokende pe ba prison kaka ndenge nzamba sungi la kabiso moi libanga ya mungwa moi libanga ya sucre to sala bongo parce que ezali obeko to pe ezali etinda o biso to sala ka effort ya ko respecter la fan zone de Malebo Movie kasi na lobby le 14 février Malebo Movie na Brazzaville ba fan zone Brazzaville bongamaka président Zakuya tala oloba ki tokende ndaka mama na yo tokende kasite ya ka tokende le panga mama na ngai yango oh le panga mama na yo ndenge nini oyo kokoza le panga mama nini azosala ba jeu te o ba jeu te na zolo na yo tokende le panga mama na yo ozo mema biso na hotel wapi oh le panga mama na ngai apôtre na juré mama na yo akokoza na lopango ya motindo boete atika ba jeko tokembala moko apôtre nazo sepela lolingo sala biso ba jeko boete est-ce que oyo ezali lopango ya mama biologique na yo to mama spirituelle oh ndako mama na ngai papa na akufa tikela biso nyonso apôtre mama na yo azana ndako oyo kuganga te mama na azana ndako oyo ndako mama na ote ozo bani ndako mama na yango mais pourquoi le tola la galibana ko telingana apôtre tout pesa yo respect tout pesa respect tout ça linya nazo imaginer ni le papa mama na yo Jean Bosco yoka nga bien tala botika kila oboye nango yo libabe be nango botika busoba aba ko bunda wate to bunda aw na pala kitoko boye tokota obore nogo donc moi surtout zo mona yem tabota apôtre ndapela so ki ba episa kinga na ngaki na ndi matin maman merci na ndenge ou permettre nga pour que tout cela ensemble na bandeko na ngai na baleki na ngai oyebi ke nakobanda nyonso te koloba awa sa tutakokumisa nzambe tika makambo nzambe awa fanda nano fanda nazoloba na yo yebisa biso exactement oyo yo ozosala mikolo oyo présentement s'engager na ministère nzambe alakisaki ngai yango quelques années passées pour que na banda mosala nzambe ozomona baninga na ngai wana bango mpe bazalaka kutu bacriminel mais bayambaki apela nzambe à travers ngai mpe vi na bango eza transformé nazo comprendre te combien d'argent mbongo bonyo gagnaka chaque mois kebisanga te kozo gagner loko te maman ozomona eza ba problème moko spirituel nzambe moko nda yebi mokolo nini akopesa biso misolo donc ozoloba ke baninga na yo bazambula moko na yo bazobala mpe bazotonga makama minene yokanga bien natikeli yo un mois seulement yo osadapte obongisa bomoi na yo soki te okolongwa libota oyo et puis okotikala jamais kozonga lisusu Join me upstairs. Beaucoup de gens Let's discuss about boya to solo ba projet na bino sika. Tala oyo apôtre. Mosena nzambe bishop. Bro. Nde onanga mobali. I'll tell Na you kwa the biso truth. vérité. And the Et puis truth vérité c'est is que
coming back zonga home na yo ndako without kozonga doing mpe ndako anything bad. eza mpe eloko mabe te oyo You're kosala supposed to be the leader in parce que yo this sengelaki family. nde ozala lider ya You're supposed to libota na be the biso pathfinder yo ozala exemple for oyo us to biso follow your tokolanda footsteps. esengelaki yo ozala bongo But you're not living up to nazo expectations. comprendre te pourquoi baloli motu yo Look at moko your boye life. est-ce que otali vie na yo bien Are you happy with est-ce que this? oza bien na ndenge ozomemela vie If na yo you bongo make money, parce que you talk soki about osimbi lies. mbongo oluki mbongo okosala nyonso oyo oza nango mposa okoganye baame sans pourtant même otombola ta bible ya pamba est-ce que ozocomprendre Come back songa home ndako and stop living like tika a kocontinue pauper. kovivre lokola pauvre lokola moto without akelela lokola enfant prodigue André merci André merci But the truth mais is, vérité eza que nazwaki appel ya nzambe André nazomeka ko oyo eza appel de Dieu eza vie na ngai est-ce que ozo comprendre Andrew zela na expliquer yo nayebi then you participate in the oyo family nayebi business. c'est pas que naboyaka baaffaire familiale oui nayebi question naza awa nakovivre richesse nakozala l'aise oui nazosentir tala mais sikoyo nzambe atinga mpona bato ya boye oyo balingaki bakufa bapika na nsima na ngai napesa bango susu elengi ya vie Same people tala kotala bato whole people- the tokotala whole mokili ndenge eza kokende society société mokili na biso ndenge eza kopesa bato ebele mokongo alors esekelelaki na ngai na kopesa bango yesu kristo pour ke bomoi na bango ebika eza affaire familiale te eza likambo etali kaka ngai te Max I understand you Max very na well. comprendre malamu mingi na But comprendre I'll yo let you know something as well. mais kaka osalaki na comprendre quelque chose That I est-ce que believe so nazondimela much oui nazondimela vraiment that the ke ministry ministère of ya God, nzambe God's ke work nzambe is not azalaka jamais anti-wealth. contre pe It richesse is not et puis anti-wealth. ministère nzambe akopesa yo eza contre richesse te pour ke yokima mommy says she's kasi te disappointed yango moni in me. ministère na nga mpe eza Oh, yeah. kodecevoir nga Excuse me, te please. excuse nga pesa nga 1 minute Hello, pretty girl. allo jolie fille allo nini What? Yeah. Was it not te yesterday I mais said lobi 200,000 natindelaki yo 200 000 naira eza lobi te uti koleka All Ok, right, d'accord. all right. Leave tala all ba the ok sweet tika words, nyonso okay? wana tika nyonso Just wana keep taking my money. continue tala So I'll nazobakisela yo send you 500 000 500,000 naira lisusu In addition, nazobakisela yo okay. d'accord And I'm in a meeting sikoyo with my naza na brother réunion na now. ndeko nanga mobali yaya na biso ya I'll call you famille back nakorapele yo comme ça tokosolola oyo Let's see how we etikali can meet liaka up mbongo later. na ngai liango calme Yeah, yeah. Eh, in problème about t'es- 10 minutes je crois que je te I'll be back. rappellerai dans 10 minutes dans 10 minutes je te rappelle Alright, D'accord. alright, you can say tu that peux le again. répéter chérie Of bien course, I'm sûr Benjamin. naza benjamin ngai benjamin boss patron tala bayaya kuna moka te bayoka 500 000 naira bakabeli manzele André Oh, that was te that was a wana eza juste transactional call. appel moko transactionnel normal It's not your baby. obongo ozobenge bebe Same to otindeli me, ye so- Eh? For that Christmas. mpona noël ototindeli 500 000 naira What do you mean? yango loba nini Nah, I mean, te you eza give juste que 200,000 opesaki ye 200 000 lobi lelo bakiseli 500 000 naira mbongo ezotanga vraiment ezomona mbongo ezotanga lokola onction na nzoto apôtre bongo tala You're funny. ti oza You're funny, amusant bro. ya nanga oza vraiment Well, amusant I understand nazo what you comprendre just oyo said. nyonso I otikola understand what you basikoyo mean, but, mais I currently mais don't have actuellement any money. I naza na can mbongo give te you. oyo nakokopesa yo My money is ozomona budgeted mbongo na and nga eza mpona I don't badepense spend money randomly. epuis na I mean, I don't dépensaka throw money ndenge around. motema na ngai You ezotinda know me, ngai I'm that ngai na principled. planifiaka te naza un entrepreneur de risque My expenses are ozomona budgeted. mais badepense na But ngai for ezalaka now, même budgétisé I malgré don't nasalaka yango selon mposa ndenge eyelaka ngai You don't have, eh? donc obi oza mpiaka ya okabela ngai eza te Understand, I ok mean. na comprendre kasi Yeah, na man. comprendre Bon, ok bon sikoyo ata 20 000 naira kasi esunga ngai na bayike what can be mais comment more kokozala ridiculous? ridicule ya na ngai A Benjamin benjamin begging for azosenga 20,000 20 000 naira yaya libota oyo And bro, Yeah, you yeah. even have 10,000 soko to give ozata me 20 000 for it naira right now. nde onapesa oti bon kasi ata 10 000 yaya Bro, petit frère na ngai dibiaka nga ata mwa 10 just 000 let us know when you are ready to come back home. ote mbala nsima soki olingi oya prévenir nga mpo ke nabombela yo ya mpona na ye kozala apôtre apona koteya bato baaffaire familiale asundola tala ndenge akoma okondima kutu te ke oyo lopango to mpe ndako na bango me baninga na ye bakokamwa tala bino kaka kolia
Jean Bosco balia kaboye pourquoi ozo bani yo le baki ko so la mama na ngai olobi lokote bando fanda ki kakawa ozo fanda ka kolia kaka kolia est-ce que boye ki kolia awa est-ce que boye ki ka kolia bongo to go sala nini mais toi qui kolia apôtre sincèrement na ko sepela to ya ka min kota la mama na bino pourquoi pour na to s'excuser to s'excuser na kombo na yo boya kotala su mama na ngai bozo ka kotala mama na ngai kaka po ya kolia te bien sûr bozo na posa kolia lisusu sûr que ça peut pas pesa to liat buye kaka wa pona ko embarrassinga pona ko pesa nga soni le tina boya ki akwa ya mwana boya ki awa boza ki mi parler na be ki keluka boza mi parler beaucoup défendre beaucoup solliciter maman nga beaucoup convaincre comme ça maman nga comprendre parce que depuis 13 ans papa nga kufa tu toyebi nga ko te banda ko na 16 ans mais tala 40 ans ngo na zo résister sans maman sans papa mais yoko ba parano bazali pourquoi zo ki mabango malamu ozongela maboko ozongela makula mama na yo aza moboti na yo tisukali wa kozala kaka moboti no akobenga na te tala olobaki après mkuta longwa kanda kuna bango combien 75 ans ashini yozana ngo pourquoi zo komitungisa apôtre ata yesu kutu akima kanda kuna bango tina ashini ngo kima siko pourquoi ngo kima ozobwe kozongana ndako tata na opani yesu kutu 33 ans yozana kutu mbule zana nebele est-ce que Rosunga biso tout ce qu'on vend awa? Est-ce que ce qu'on vend awa? Rosunga biso te na blâmer binote. Na blâmer de biloko bolé awa. Oui si bino nzala. Te apôtre to tchano biloko pembeni. To tchano damas pembeni. To le la vérité. Parce que vous en avez pensé au liate. Te apôtre zela. Biloko to tcha pembeni. To sur la vérité. Ozo mona o esengele sika yo zala ya ngoyo. Eloko esengele ozwa ya ngoyo. Ndak oyo. Esengele osala ministère no awa. Ok ni libanda nazoya ko rejoindre bino libanda nakutano na mama to solo la nazoya koto ke na benz otuka ni to ke na yo kene nanu botuka kwa embarrasser ngai bozela ngai libanda tala ndongo zotoka olie moto ndiko okomi na kilo lokola serpent meli moto kibao okoteka moninga likola biloko akolia bango bayaki po bakotela apôtre na libota na ye metala bilia bilei inenge komisi bango babongo likutu ata makanisi oliba kote l'apôtre tala ndenge bakomi maman nakendaki na chambre na yo bayebisaki ngai ke oza kuna te oza awa oza na posa nini bien sûr nayebi ke okende na chambre na ngai yango mona kimaki na ngai naye kovanda awa mpona mona yo te maman oza na posa nini maman oza juste na posa na senga yo soki okoki koassiste nga moi soutien financier moko boye s'il te plaît maman te ngai nakobwaka babizu na nga te nebale mbongo na nga nakobwaka ngo nebale te d'accord maman mais est-ce que moi ezate ate loko moko ya moke kaka mpona essence mpona carburant moni kobengaki nga mbangu na improviste esengeli kaka na ya mbangu s'il te plaît te eloko moko te ekobima na poche na ngai ti okosala oyo eza bosenga na ngai te lokanisaki yo oza te tikoleka ngai naza mama na yo epuis nakolakisa yo ke nga mpe naza plus tetu ke yo ozoyebisa yo mama s'il te plaît te nakozonga ndenge nini mama te kende no kaka d'accord maman nakei kasi kende kaka sikoyo lungwawa ye aza na libota ya mbongo au revoir maman aza na libota ya mbongo au revoir maman yango combien de fois kopesa mama bayo kende isi ekoki bayo mama kende kasi ya pona na ye asundola ba affaire familiale apôtre boni eleki ndenge nini parce que mutuka nini tokobima nango tozwa mutuka nini tozwa benzi toki na mutuka na ngai ti tozwa mutuka na ngai oyo mimaki biso awa yango tokozonga nango nazo comprendre te nde bokanisaki nini mama boyi na ye alobi ke toke nano
tala makambo baka ya kondima eloko mozo simbate siko totika benzo awa Mercedes wana ya muku ya leki na nga mtakumba nga leki na yo donc leki na yo ni mtakumba ka benzo wana donc leki aleki yaya est-ce que ça ya solo to décevoir ngai après to nandimaki teke makamba butongo mona ngona libota na yo tala o mutuka te ozo benga mutuka oyo manzanza o tala mutuka ngwana benz o kombe ko somba o ato teke ona batu ya o ya bibendo ba ko somba ngonda mundambo ata 10 000 francs ko kate atoke tala toka déjà mayo yo ebindenge carburateur chauffaka toka déjà mayo te oni o mutuka o ata balobi bula yo le soki mwenza batu ba ko matate o ko fanzela nzela ya katoke ko ya tokende kanisia ça lui échauffé zela non to zela non échauffé moi démarrer ça te tolenda kaka to revesete toke est-ce que bochaki mai na radiateur mai zali na chaki mai ya bio tala pe motuka ngo avant de démarrer banyata bafina kaka boye pendant que azana famille ya mbongo te na lobi soko tosimba te tozwa ta velo tokende oza soni nzambe na ngai ya potre oyo soni aboye kokisa biso mpa mama na bino te tosala ndenge tomesana totindika yango tosala ndenge tosalaka totindika soki mwa kotindika eza te bimisa te essence tia na propre injection soki nini wana tindika tokende botindika bien te botindika eza radiateur nde chauffe mais tala lopango tala bomengo papa atika ye apona na ye akende kobikisa milimo ya bato nde nini kuna elekaki epa mama na bino elekaki ndenge nini comme d'habitude ko se plaindre badiscussion belebele masolo moko belebele elembisaki nga kutu na comprendre mais ozomona plus inquiet est-ce que eza yango nde est-ce que masolo ezaki yango nde esali oboye problème eza nini solisa ngai I want to propose to Kemi. Nina proposé Kemi. Nini? I want to propose Nina proposé Kemi libala. Wow. Wow. That's so wana au moins eza quelque chose de bonheur. Now that I want to propose Siko to her, olingo proposer. what's the plan? Pour amener na mande nini? Osumi ja bag. Hmm? Bag na zolobela. That's Yango why tina na ye awat. Yango why tina ye I wanted awat to us to solo. talk. Naza na posa lisungi no moke. Moi lisungi na yo. Lisungi no ka moke soutien financier na yo. Soutien financier na yo. Nini yango? Naza na posa lisungi na ngai pona nini kasi. What do you mean? I'm very predictable. Tala naza na posa na lobani. I'm a predictable. Okanisi nyango ke naza mandian te. Yes, I Na agree. ndimi ya tape bon kasi na ndimi. Naza besoin 5 minera. Na somba bag. Naza besoin 5 minera. Naza na posa lisungi na ngai. Oui. What I can Tala do ona is ko I'll sala send you some zaki money, but na you kotindelo pay me mbongo back. mais okozongisela ngai yo zo felete o Caro, karo let inyango me pray for you. yaka nasambela I'm mpo na not your yo friend, but I'm your kobosana spiritual te father. naza I pere pray spirituel over no your ata life. toza baninga God will bless zambe you. akopambola yo May amen God bless zambe you. nanga akopambola May yo God give you a husband tika that te will nzambe love apesa you. mobali You will oyo marry a good okolinga yo husband. okobala mobala You will bien enjoy your okosepela husband. mobali yango Hey, libala this no ekozala money is libala coming for you, do not epambwama try motu your- moko So takoya na shall it be. distraction na libala na yo Go and buy the ring. kende And nanu don't kosomba forget bag to pay me back. kobosana te kofutanga nyongo na ngai yo After this prayer. après losambo nasali yo te na I'll comprendre pay you. te donc nasaleli yo losambo nafuta susu nyongo Wow. bon problème te You kasi follow me as I buy the merci ring. tala Eh? yaka I know yaka Fabio otikanga is na sumba bag yango nga nayebi na nga te o Check the guys. tala karo grec toke Are you sure this is safe? oza sûr que place ozomemanga eza bien te komi tumisama te ezala prida keba o malembe wana linga asala nini ezala prudente malembe tokomi ja pembeni presque tokomi tokomi namoni eza bien o tokomi o surprise mbata Grégory oh nini yango boye donc omeminga awa na pourquoi oyo kaka ndenge na nyokami journée mobima na musala bêtise aboye ndenge osalela ngai yawa Jésus est-ce que oyebi ndenge na nyokwamaka kuna na bureau chaque jour oye
nanga na pokwa lelo pendant que na kokoko zwa repo nake ne kopé matona ke sala nini na kati so zakini nyango toka makama buzo babwe Kemi nalinga ko bambule belé yango yo yango moni nalinga ki tozala ensemble ngonga ko construire vie na biso ensemble et komi yo zo mona nalinga ki na senga yo libala est-ce que vous en avez posé ko balanga donc parce que na géraka yo ba pasi na yo souffrance na yo na géraka siko oza audace ya ko senga ngali bala ngana bala yo Kemi nalinga ko na posa ko bala longola nga buzuba oyo Kemi Kemi apôtre zonga oyo za suka mokilite zonga ekoki fanda yo sa apôtre solo nalinga kaye siko et après Jean Bosco ça va litama Dema boni talon ouais vimbité o et c'est pas qui maman ne loko poto apôtre lokola yo mais na seli mabe na kitoko te oza kitoko leki oza na puissance onyo se zali siko zo keno landa mona muka mwasi azo binisa yo azo nyokola yo te koko sala bongo te tezela est-ce que linga ngati naza bien te azipa ngamba makasi talasiko na moni o mutoko vimba ye na bateau babeti azo le la te ayo ki vraiment pas yo désolé Jean Bosco désolé mwasi abona ye libala po amonaka apôtre na babalabala amonake bakosime etengama zoka ye mpe apona na ye lolenge ya bomoi ya bongo po aservaka nzambe na lobi ye moto oza kotala biso na tv merci na yo kasi soki okate filme na tv eza pasi te ende kaka na chaîne YouTube na biso ya Malembo Movie TV mona okosana te kosabone topesi merci na bino nyonso bokotala biso partout bokotala biso topesi bino merci toloba lisusu nini kasi tolobaki tika ete chaque fois kotalaka bafilme ya Malembo ezalaka na stylo na papier mpona kokomaka baverset biblique oyo koakompagnaka yo soki filme esili ozwa ata kodiscerne yango parce que mpa na biso toyaka na bafilme ya pungulu-pungulu te toyaka na bafilme oyo ekosalaka ke bomoi na yo échanger façon de voir les choses na vie na yo mobimba kasi topesi merci na mese Christian Kasei merci oyo apôtre aye kosala nini yo wana soki pa ya bato balikolo bani yango nakosani awa Kemi inango zoleka pourquoi tosala makambo buzuba bwe inango ya mabe na sali yo naza eloko moko ta kosala na yo koloba na nga bongo te apres makambo nyonso esala minga na yo inango na sali lobi nanga vérité so likambo ezali nini osali nini yango oyo osali Grégory sérieusement bato nyonso oyo memi ngai ofukami liboso ya bato bile pongo oambarasaki ngai opesaki nga soni nasikona ezalaki eloka malamu kosala te nafukamaki parceke nabuye biso oke nalingaka yo wana libota na ngai wana baninga na ngai bandeko na ngai ezalaki eloka soni te ezalaki magnifique ezalaki magnifique Grégory wana ezalaki mabe mpe imprudent Kemi je t'aime naza na conviction naza vraiment convaincu na kati ya motema na ngai ke yo nde mwasi onga nalingi nazo ressentir kimia soki naza pembeni na yo naza na posa kobala yo et puis ndenge obani par là te ezaloba te ke okoko propose mwasi kaka parce que yo ozoka kimia na motema na yo oza nanu prêt ya libala te oza prêt ya kobala te olingo olobani par là ke naza prêt te naza na posa kobala yo naza prêt nayebi naza prêt ya kotia nyonso te yango nde problème oza na eloko te oza mpiaker oza ndo na mbongo te est-ce que ngoloba oyebi nini ngoloba mariage kobala yokanisi lokolo osengaka mo mabonza mike mike yokanisi okoka libala tala ngai nakosala yango te ngai nakobala na nga bongo te Kemi ezanga Grégory oyebaka te nzambe o madame Kemi aboyi na ye mabonza oyo ekotaka ya ba 100 francs na ya ba 200 francs abona ye yalingi mobali oyo mosolo ezali yoka mpe apôtre awa yoka mbati yoka costume bozwa yango mabe te eza kaka filme tokotiraka baleson morale merci na prophète Bijou Mitonga coordonnateur en charge de culte merci topesi mpe mbote na prophète Guy Kasongo
coordonnateur en charge du domaine de prière Nabo Sanité, le pasteur Timothée Mbwala. Oui, azali pasteur exécutif Nabiso to pesi mbote. Yo po kota la Malebo partout kota la Malebo to pesi mbote. Your face is saying a lot. Tala. Ni Is it nyango your mom? susu. Est-ce que maman nous tazo tungisa yo? Kemi. Te, eza Kemi. 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 What about Ni nyango apopo na ye. Why women like Poni this? basi bazala kaboye. You show them love, Okolaxe show them bolingo, care, show okolaxe them affection, affection, show them okolaxe respect. respect. Treat Mais you like ako trash. maltraiter lokola kaka moto azanga tina. think you're a good man? Te moi je pense que oza mobile you malamu. want a woman Okota that na will pena accept mwasi you for malamu who you kwa are. kwa accepter yo na ndenge It's okay, ozaleli. Not you that will give Te, me what's of ekoki. permission. Ekoki. Okay. Pesanga de Do you know mai. she's the first girl I've ever Mais yaza met? mwasi liboso nga nalingaki ti. Mais yalingaka ote. Nalingaka ye. Yalingaka ote. Mama kita motema. Nini? Na kita motema. Na kita motema. Mama malembe. What is going Mama, on here? nini zole kawa? Nini What's yango? going on? Tala mpese oyo. Ache mwana na ngai zemi. Asoka ta sonite. Please, Mama, désolé. my name is Kombo nanga apôtre Apostle Grégory. Please, I need Tala. you to watch your tone. Na malamu and your words okitisa here, mwa please. mongongo This is mama a parce que spiritual ezesika losambo Alright. soki oyi What's awa happening? nini yango eleki kasi yebisa biso yo nde Grégory oyo formaka bango na buzoba makambo osalaka awa nde yango wana mama nini ezoleka tala oyo omoni alati biloko matoi oyo nayebi te kutu nyango atie na moto soki ekomi lokola bakalinga to nini tala soki na zipi eloko moko Mama, wait, Mama, wait. mama nzela tala biserve nokopalangana ekopalangana mama eza ya solo yo mpe loba te tenga te mina sali yango parki Yeah, just na left bien hand. yo bima na ona ye te mbala moko kaka yango mama nazoloba te mwana na ngai yo azotanga classe si ozoye kotia ezemi mama désolé ozoloba une fois kaka ozopense yokanisi mpo mwasi azwa zemi ezala combien de fois yokanisi ezalaka nombre de fois moko boye mpo mwasi azwa zemi ata mbala moko mwasi akozwa zemi oyo opesi biso soni ya boye ndenge nini Mommy, please, Maman, we are sorry. toza We are désolé sorry, ma. We toza are so vraiment sorry. désolé Mommy, please, s'il te please plaît maman forgive. limbisa Please, biso it has happened. tala It oyo has happened. ekomi esi What ekomi happened is that oyo we kosala will ke take her kosala masiko in eza ke and tokozwa we ye take care of tokoprendre her, soin na take ye full epuis responsibility. tokorécupérer Both responsabilité nyonso certainement bokosala nyonso bokozala responsable ya nyonso Take care of her sur ye till she oui gives maman birth and tokoprendre she's soin fine. na ye ti Please, akobota ma, mpe I'm akoyoka responsible bien for the- nga moko nakozala for the child. responsable ya mwana d'accord mama limbisa kitya motema yakana makambi yango ozoloba kuna kasi eza liniki moya kotia kimia oyebi combien esekaka mpona kobokola mwana bebe tiakola makambi yango ozoloba wana nazoba tokosala ndenge nini lolenge mosu akosala awa ezali te oyo eza parcours spirituel esili tosala yango mpona kobatela kimia awa na kati ya esika losambo oyo eza génération future esili kobatela yango pour que nzambe abatela mpe bango na kondima So you're saying te tokozwa ye tokosunga ye parke aza motu na biso soki asali mabe tokobwaka ye te you say, ok nyonso kosala na kolanda kaka mama diakono So, mommy, mama no problème te we'll take her tokozwa in. ye Come. tokobatela ye Come, we'll go and meet tala her. kende kutana na ser We'll take care of her. ekuta na We'll take ser care of her. tokoprendre Very soin na ye sorry, yaka kosexcuse awa yaka kosexcuse awa te asexcuse na nini bilengi na ye moko epesi problème epesi ni solution tala tala mwasi tala mobali oke epesa confiance oyo akalinga soki boye vraiment nabiloka matoi mabisa excuse mama limbisa ngai mama limbisa mpe ye limbisa ye mama limbisa ye parki nini yango ezokomela yo balingi loba nini yango nini yango ebandi ndenge nini nzambe yo parki yo komitungisama te ngai nakosokipe na yo nga moko nazoyebisa yo nga moko nakosokipe na yo mozoba batokende nga moko nakosokipe na yo parki yo nayebi te soki azalaka na protocole to azalaka chantre tala fungola tika te makambo oyo mpe sur leson oyo nini boyi oyo soki obebisa réputation tozodioka nanu pour ke bato bandima ministère na biso ali ozwa na makambo ya boye oyo eza négligence okosala boye te siko boke wapi otiki nga merci na bino banso oyo bokokontinuaka kopesa biso confiance kasi yo moto oza koluka pressing solo yaka na horizon net pressing Hi. salut You must be yo the designer my mom nde spoke about. styliste mama abengisaki oui eza ngai Kemi oui Yes, ok you're bienvenue welcome. na yo You must yo esingelaki ozala yo nde André Yeah, oui Andrew André Benjamin. Benjamin
Oh, Yeah. nakanisaki déjà yango. C'est ainsi. That's it. S'il vous plaît, Fandam. Yeah. Wana kota la photo. Yeah. Amuni nani. Ebisa kinga bozaki na besoin ya mo ba design moko ya Yes, I sika. want some Oui, toza besoin ba designs. modèle I want some pona ba suits costume and, puis spoke well of pona makamebele puis ko retaper you, ndako. recommended Alors me, maman so- ebisa and I kinga know ki ba she has a good recommander que taste. parce que tu as de bon goût. Oui. Yeah. Na ebi musala na ngai. Mais problème ezate. Malamu ezaki boya na atelier, o sélectionner ba tissu et puis ba design ezé belé That sounds vraiment. interesting. Oui, je pense que c'est intéressant. Elegant design. Un modèle vraiment élégant et puis bah tissu moko vraiment ya malamu. J'espère que ba modèle na yo eza pe kitoko koloka kaka ndenge oza. Eza kitoko lokola yo. Tena moni oza charmeur. I won't Oui. deny that. Naza charmeur na wanga So na is it kamote. Mais est-ce que zo simba ine ezo sala. Tena tunaka soki charme na ngezo sala sur yo. Te na ebité. Alright. Na ebité. Mais That's naza fine. genre ba fille wana te. Pas mal hein. Problème te. J'ai remarqué que photo wana eza na esika nango te. Wana nani yango? That's Wana my ya elder na brother. ngai. Lobi nini? Ya na ngai liboso. Tika kosala ba jeu. Grégory nde ndeko na yo? Oui. Yeah. Donc ndeko na ya makila vraiment. Bien Yes, sûr, my grand elder frère na brother. ngai propre. My parents' first Wana child. mwana liboso ya baboti na ngai. Donc ozosala ba jeu te yo. Wow. Wow. So you're trying to Donc, make me prove ozomeka that koloba ki- Maxwell is my brother. Na prouve que Grégory aza ya na ngai. Te, na eza teke na boyi. I'll do just Te, that. nazomona ndiro ozondima te. Grégory. Benjamin, yana leki. Grégory mwana liboso ya libota o. Okay. Wana kobosana te awutaki korejete na libala aboyaki na ye libala. This guy calling me. Andra azobenga nga mpona nini? Pourquoi Andra azobenga ngai? Allô? Allô Grégory? Ndeko na ngai. Boni. So I called Tena bengi yo because parce que someone is mutu trying moko to make me azomeka prove that you're my koforce nga brother. na prouve kaka ke yo That oza ndeko na nga mobali. My Ke yo oza elder ya na brother. nga mobali. Let me switch Te, the call to zela na video, sala, right? No, na I'm sala praying, appel I'm praying, vidéo. please, I'm Te nazo praying, sambela I'm na praying, ko rappeler I'll call après. you Max, let me switch. Te you Grégory later. Let me zela switch. zela na changer nano. Na sala appel Time vidéo. permitting. Okosambela sima ko continue sima. Yeah, brother. Yaya boni. Ok. Okay. Oh yeah, man. Te l'accent na tala. Yeah. Is that Wana not Kemi Kemi? te. Yeah, Oui, yeah. Kemi. Okay. Ok. Let me go Te back to permettre my nga prayer. sinazongela That's losambo na fine, ngai. that's fine. I'll let you Malamu. go back to your Malamu prayer. zongela no You losambo. should take care. Prends bien soin de toi. Hein? All right. Okay. D'accord. We'll talk later. Tokosola sima. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Oh. My brother. Moni, wala ya nanga mobile na bisaki yo. Wow. En tout cas, nazo mika koloba ke na kwa ko imaginer te que kokoza la solo. Pourquoi? Oye bi na bi ke azalaka mingi na balabala kuna côté ya te ya et puis azalaka ka moi bizarre. Donc ce que moni yo okondima te ke boza bandeko. he's my Oui, brother. toza bandeko. Toza bandeko. Kasi Kemi awutaki koboya libala ya ye na Grégory awa Grégory ye kaka losambo atika vi ya richesse na libota akinda na ye koteya kobikisa milimo ya bato. Kasi est-ce que Kemi awa uti koyeba ke Grégory aza na libota ya mbongo? Est-ce que l'intention na ye ko changer? Awa kaka losambo ye wana ye. Chérie, ozo sala nini yo? Oui. Ngolo nini pa oui. Kosimba nga te. Kemi kosimba nga te. Kemi, okenda kosala nini? Na ndako na biso kuna. Ngolo nini par là kena kosala nini na ndako na bino. Nakenda makambo kosala makambo nga musala entreprise na nga mtetina nga kuna pona ko changer design ya lopango na bino pe ndako na bino. Mais yango tina yana yeli awa te Grégory. Ozomona te ke naza dessus ma propos na yo. Hein? Oui. Pourquoi? Ngai naseloka teste moko ya mokie et puis échoué lamentablement. Ngai namonaki Yesu. Nakotani na Yesu. Pe yebisi ngai ke yo kozala mobali na ngai. Ngai mobali na yo. Oui. Mais pourquoi yebisaki ngai te? Tendengi na koyebisa yo.
te makambo babombaka te nazoyebisa yo ngai nalelaki na bien ngai mpinzolo ebimi Kemi fuma boyi ngai nalelaki nalingaki nakufa te zela nayebaki ke ngai nazala artiste mwa malamu nasalaki kaka bajeu mpona kotala soki olinga ngai ya solo te oyo nini yango nalio mwa kado siko olingi oloba nini kasi lobela kasi mama libala te naza siko prête Kemi sans blague Kemi soki eza bajeu malamu otika o te eza bajeu te est-ce que eza bablague eza blague te nazoyebisa o Grégory eza bablague te naza na mposa kobala o oui donc tokosala baplan na biso ya libala Kemi o Kemi o ngebu première partie nango yango yo kasi filme oyo eza kaka en deux parties korate yango te na boyolo ba o malebonga na rataki pourquoi ozosala te pourquoi travailler na Benjamin te na bafaire na bino kuna ya famille eza longue histoire ngai naza appelé na ministère ya Nzambe yo nasalaka effort mama na ngai comprendre mais mama na ngai alindimaka baargument na ngai te yalingaka nazonga kaka na baaffaire familiale mais siko ngai ministère oyo Nzambe abengi ngai nakosuka nango wapi vraiment eza na ngonga nango ouais mais na comprendre koza moto na Nzambe oza mosala Nzambe tika yango ozomona nazolinga yo parce que ozomona soki eza parmi bato bako comprendre nga yo koko comprendre nga parmi bato wana parce que yo comprendre appel on nazwa pa ya Nzambe ok mais esengeli ozongela pe ba faire familiale ekoza malamu parce que pour avenir abana na biso ozomona esengeli osala pe ba ozwa pe ba décision malamu nasolo ba pona ko bokola bana est-ce que tokobota te tokobota nayebi oui nayebi ke tokobota nayebi mais osengeli na ozongela musala ya libota ok to continue ba programme na biso est-ce que Kemi azongeli Grégory kaka te po ayebi ke azaka na libota ya mbongo te imagine nini définir nini te loba kaka te yo définir nanu Nzambe yo pasteur bote na yo Nzambe pambola yo apôtre te définir kaka nini définir nga na koyebisa yo ozwi musala te eloko moko un peu koleka eloko moko koleka musala eloko nini ekoki koleka musala oyo ezopesa mbongo na malonga eloko nini yango loba te Kemi azongeli ngai Kemi oui asali yango oui azongeli ngai lobi azali kaka koteste ngai alizati kalingaki nga te ok suka nango wapi te alobi nasali su demande ya libala et puis wane koza munene pe malamu siko pourquoi linga place mususu alobi kaka ke atestaki nga po atala soki réellement nalingaka ye ozomona bino bakaprisa basi te oyo eza bakaprisa basi te o olongolo banini parla bake oyo eza bakaprisa basi te soki mwasi alingi yo akostresse yo te ngai soki ngai nde naza boye soki mobali alingi nga mpe nakolinga ye ata obi abala ngai nakondima bahistoire milai te midi ya 14h te nalingaka vraiment mwana na mwasi nalingaki makasi naza na posa osala su demande ya fiançaille na ngai soki olingo osala mpona nini yo na moninga na ngai otoseka nini yo naza na posa lar nakorembourse yo mbongo na ngai osombela susu bage te wana nasombaki ya moke soki olingi nasomba ya monene ozomona mondire mwana mwasi atio na kisi te makambo nazwi biso nasambelaki nazwi confirmation ntina kati ya ndoto olotaki nalotaki yango na ndoto econfirme nga ke ye aza mwasi na ngai Grégory wana kokozaka basentiment no s'exprime na sa ndoto karo tala nalingaka mwana mwasi oyo nalingi nabala ye mpe alingaka nga tika nasala eloko eza malamu oza na posa nazala na esengo te bien sûr naza na posa oza na esengo alors pesaka kaka mbongo na moke te nazoyebisa yo ye alingaka mwa biloko oyo alingi nasala mwa effort nalakiseke nalingaki ya solo ok yango wana ntina oza na posa napesa mbongo nakorembourse yo na promettre oke nakorembourse yo tala sérieusement malamu ozongisa ngai oyo eza bambongo nabombaka mpona batravaux na ngai
nako rembourser yo nafuta ki o wana mais on les belé o Karoski o tala yoko bala mobala malamu oza mwasi moko malamu yo solo la kabie zamba kotiko ta kopambola yo yaka na sambela pona yo zambe pambola mwana no mwasi oyo pambola ebele Kemi est-ce qu'azongeli apôtre te kaka po apôtre amonaka mwa 100 francs. En tout cas, merci. Merci. En tout cas, le l'accent que ça moi c'est mon malamu. Moni tina boye na biso lelo awezaki. Na bisaki yo. Ce n'est pas mauvais. Mais tala, na se biso na ba karato bima, tu beta moi tout. Tout ce monde ça rappelle moi bien kokini moi quelque part ko vanda. Tala. C'est ça qui choque. Nathan il a luki message. Mais Nathan na to vanda wapi? Makambo so on doit so ba makambo ozolo ba bien te. Makambo changer. Et puis que dans un tel, tu es tellement joli. Mais ozolo ba ni réellement, ozo beta ka munoko. Nous pas kasika mo ngoro loba. Kemi. Moni ba sanze bele ya ngoyo otobimaka ensemble bala soka ona senga kio libala orepusa kingai nokolo bagi ke ezanza menda teste kondima na ngai tezela oni to sala boy wana ni nango pourquoi ça wana pourquoi zo filmer ta ya ko filmer ngatio ngai juste que la souvenir et to garder souvenir eloba nini continue Goloba. C'est dans la poste Oebake. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est la poste à Kopalayo. C'est la poste à la moisse Nangai. La pile Kopalayo. Kemi a dit à Kopalayo. Kemi a dit Bilibalayo. Ibana Mamaleki. Akoyiba télécommande. Lobelaye. Sokorobondo ya borondo ya bokono. Atika télécommande pour que tu yeba. Est-ce que Kemi andimi libala oyo na ndenge ya solo to juste kaka pour que a profiter na bomengo oya libota ya Grégory. Tala ndenge ya kosala publication. Pardon, film gars. Zela na filmer bino mi balé. Excusez-moi, pourquoi il y a ça là? On a téléphone, on aébio. T'es dans le salon, on filme un moko, ça, moment n'angai. N'est immortalisé moment n'angai. Désolé, moi, c'est n'angai. Désolé, hein. T'es à filmer un gars qui a bag n'angai de monana. N'ango. Kasi kemi ngam na robala yo. T'es la laxe, ça là qui bag de monana. Oh bayaya. Baïke bandi bien aimé na kati na Yesu ngai Grégory au moins les problèmes ngana sala kango na yo na bisala nga filme nga vidéo na biso mbalete ngai moko nazana posande kaka bage monana nzebisa yo na zubebe nzamba tineli nga mwasi on a bisa que ministère nanga ezo continuer ko garder ba secret pe ko évoluer ko mata So yeah, make a video really very visible. C'est là que pas que ça la visible. Et n'a pas de filming guy. Kemi, aza même koboya ke elonga Grégory ezonga et puis mato et puis manakati. Il y a vidéo pourquoi c'est qu'il est koyebana na lobby deuxième partie zali lobby ko raté yango te ko manqué yango te même chaîne même heure ceux qui filment. Oh, c'est Pelissa Kyo. Topé sa merci. Na Hervé Landou métallique. Papa na Simona Luxi. Caroline Esther. Samuel Kousbeni. Na ba film qui toko boye. We don't do small wedding. Yeah, exactly. But this is small wedding. Anyway, let's just. Na lobby. Ata uza na Brazzaville. Olingo fêté mariage na yo na Kinshasa. Ata uza na Congo central. Pas ces salités à tous na ba province olingo fêter mariage na yo na Kinshasa mutape si fête lenga zali c'est moko na lobby yoyo pro azali wapi kanga adresse malamu comment adresse oyo kopesa libala na yo valeur oyo kopesa fête na yo valeur ezali c'est moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima mama yoyo kozela yo yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fait d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita
kana kwa kimbuta to pe na première entrée ya njeli yaka mutuka nyonso eza kokota ata pe ba moto yebisa ye ozoya na immeuble Selemvwama akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up, coiffure, coupe couture et bongo perlage et beleto ye bakangote perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma mbuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa venir na yo et pas ya Yoyo Pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala po kotana na Yoyo Pro kitoko nga na yo kitoko 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manane sana Shana manana mayana saka Dibi diba dia duda kandia da pasha I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus. You are all